Et voilà, fidèle internaute réel, plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine KunX et à travers votre site préféré www.ehp Media. Je dis www.ehpmedia.com, votre site préféré. EHP Media, l'entreprise privée de Monsieur Edo Amani, a créé une entreprise pour appeler sa soldat Moussala. Dans Zala depuis le début jusqu'à présent. Marchevêque me dit autrement dit 10 matchs, la racine pivotante sur la grande marque. Le roi Salomon, le 3 fois ligue, le 5e veillard. Le maréchal de la presse, j'étais, je suis et je resterai toujours 10 matchs. Fidèle internaute, juste ce bonheur au monde en marchevêque qui était santé dérangeant qui meurt. Tout ça déjà, tout ça déjà Moussala. Et alors, on est avec le leader. Leader. Ah, leader, boni papa. Ezaki toko trop yo sera professionnel quoi. Merci. Là na biso mission net mais yo en tout cas rien à dire. Tant que tu es bissé bango que tu auras leader, c'est que bana basa. Soda ya makasi basa o. Pour zomona pena o bana chiffre 6. Ba kokolo ko ya wera sana. Donc de tout ça boto bi ke bana poto balinga rande ke koloba muke. Mais oui, que bana poto ba benga ki fort. Bana poto so ba monona groupe boy. Ba bae mabe. Ba bae mabe bana poto bana besoin yo de maison mère ba nini na ba timbre no za yinango. So bana poto so ba monona ba groupe ba bae fort. Po bana poto ba bae ga ye fa de ga maison mais. Te omoni ezelo ko moko boy dans la vie, il faut lukana nous ko sala oyo sanango propre fort. Parce que les loso ba lobi no ka kende RTN setam so ko mona mabe. Comprendre wana c'est pas koko na biso. Et ça na teke o boy ça vacances. Et ça, mukolo oyo que ça n'attend pas tous en studio. Faut te lambela bango chiffre 6 ba comprendre que tu as leader à ma tête. Comprendre, tu as leader à ma tête. Oh ça fait ça bano ba elelo. Ba na mupe pasika. De ça c'est que il faut rana kende bosko sonake est-ce que bon ba otika la. Comprendre. Sur to ne pas tozongi pas. Chiffre 6 en wana. Ngolo bani chiffre 6 solo ba chiffre 6. Est-ce que tricher le karma pas tenir à bêta ba chiffre 9 na yo na chiffre 6 ou bien te to tricher mutu te parce que moni 1 eza à mutu chiffre 6 il va venir ma tête quand même. Ouais bon bah ça va leader na biso pe à ma tête donc rien à dire venir bêta chiffre 9 yo petit no go tricher na yo chiffre 6 c'est alors c'est que Robino pas tricher pour Robino pas bêta 9 chiffre 9 wana na masana te wana baza ba petit na biso comprendre na makamba musique tala déjà ba o baza awa. Donc ma kamba chiffre 6 c'est ça vitesse. Donc chiffre 6 c'est l'ingolo ba vitesse neto yebo mba moto paraître. Na kata villa. Donc paraître mbalamoko. Donc génion so muké. Sko ma tete combien trop moi le DG. Yo le DG o bangay na yo. Te biso vraiment le DG on a biso le DG ba rebimaki. Tango on a déjà que ba docteur ba bimi. Po biso to ba docteur de la musique congolaise. Tout ça ba docteur de la musique congolaise tango moni bano ba he awa ba docteur ba vandi awa. Et ça pena que po soko bua kika mabe oyemba mo ba docteur nini de la musique congolaise. Ah, non mino matete ko minini yango. Côté kuna o ba contre-maître. Côté kuna ba maître. Soko bino ba docteur soko yo c'est matete tambulu le comme nane ça. Ah, non ba mo vérité. Te banane ba soko docteur au traité nani. Yango na so biso soko yembi mabe album ne tuli o lukanane. Docteur toujours. Parce que nous traité nani, mutali boso na oyo traité nani. Na habité to oyo kande animation po yo asali animation mo wana eza na makambo akati. Si olo abu. Ya za animateur o. Est-ce que c'est bina o boka bina kolega. Tin. Awa, oui bien. Te o tin awa. Est-ce que yo ndimeke o awa na pa ko boka? Non. Est-ce que wasi o boka bina tin awa. Ouais, Mokonzi, ça boulot. On a un docteur animation dans le baraté, ça c'est du Saint-Esprit des animateurs. Tous les canons, moi, logo, on a Mokonzi. Ouais. Oh, Jaguara. Fujita mimbe ngazolo baba zoyo kantensambe. Talaguna bantini mwana na bosoto bona kokoma salide na nzamba koluka nanye akoluka docteur obela nzambe okoluka docteur yo contre maître yo bukani okoluka docteur Ethiopia na chanter akoluka docteur bizonde ba docteur
Oh, manga mbangu bunene, oh mbangu de manga malembe. Mon équipe Zela nous docteur Zela nous. Oh manga mbangu de ngalinga boyete. Na landi bien. Contre maître soki abukani akoluka docteur. Éthiopien na chantier soki abukani akoluka docteur. Contre maître to ebike contre maître Ibrator. Soka okoma wanga na contre maître basé belé. Okoma wanga. Ba contre maître basé belé. Okoma banga na Ibrator na biso ngape na nde na sala musique boye naza mutu na banga ati. Mais non benga na musique na zo benga contre maître Ibrator te. Soki contre maître abeti mouvement mabe na kata dojo lukanani bato ba otala biso na poto contre maître oloba na Ibrator. Menga na lobi na ngai eza banga lobi. Fidèle internaute abangi Ibrator. Ko banga te ponga naza soda ya matete leader ya matete sanga. Donc na ko banga mutu te. Comprendre tozolo baki et chantier éthiopien na chantier a oluka docteur. Kasi éthiopien un éthiopien soka salimo na chantier abuka nisko lukanani. Éthiopien on est na musique binomo boyebi Ethiopia za nani na kata musique na biso pour race nde yango so race na baraste mais batu musu baza ba Ethiopia na musique po zomona ba sa pe succès na mboko mais beaucoup musique éthiopien beaucoup misa congolais na chantier t'es pas tout monde ba komo lata bilamba ya 5 chantier ya batu ya célébrité talata kango Robino talata kango so ozoluka makambo zobanga na ko banga ngana sungiyo talata ka yango Robino zungo bana ya azape mwana matete mwana matete yem talata kango yango mona biso mingi ba wadiembela na matete yaza mona kabumba donc so komo na biso matete biso ndem to sala batu matete ndem mutu ezo sala ba chanteur. Donc mutu nyonso akomi atafanda na bandal avana na matete. Yo na matete ondima nani? Bon ngana minute so na ndima ka Fabrigaza. Bon mutana opese banzembo ondimete. Na biso mutu apesa Fabrigaza nzembo azata. Maestro nde mutabimisi wana bana na ye. Mam nyongo solo basubu. Na ko kota makambo Ibrator linga te mambo yo ba osa charger no pamba. Na bisio wana zape mutu na ngai. Comme ça charger na yo. So yebisa yo yo lobi na peso réponse à bien. Yango biso to yemba na ba masana nga R9 nono Fuji, to yemba na ba ebo lotin. Et ça un seul chanteur on na bi na mateta bande ko affronter pour na ko yemba zaki Fabrigaz. Comprendre? Mutu yo so tanga azamona matete te ba koma na mbanza suma mbanza ba longwa na matete ko futela. Mutu Ibrator. Yango na zo yebisa yo. Ba na futela na ba. Mais so futela na matete so bolongwe. Est-ce que vous êtes sous leader na matete? Ngana tuni okaka. Mouvement sur le bas matete. Yango na yebisio bato ebele bazokumisa bazaba na matete yo kitana micro yo zaka muta tembe buka mona buka bukigila deux fois te okiti bena na matete bando tuna bato wewe sheba ya bato olobi wana oma bena ba sote bazaba locataire bakoma na sumambanza ouais li comme na yeb c'est ba makambo OK il faut cha na mutu biso to abatu on leader à matete alo ba vérité malgré des melane na Gaza Fuji est-ce que yaza leader yaza na soda mulongo comprendre beta mombambe simba ko bete pas batu biso to beta na batu te biso to ba esprit na biso mombamba na oyo diembele simba diembele jibe pia na Salvatore de la Patria poso Salvatore sa quitté tamso nga diembela pete mais biso ko to diembelité to là que ça fort personnel au moins des non yé peut-être ba vérité nza roza papa na yo nana ko ninga ndule no Fuji agoza papa na leki kasi papa leki agoza pe papa leki te héritier kutu watana baza papa leki te siko yo mwana ya ngana za koko we ranson si mwana ya nani mwana ya yango na lobi est-ce que yoko compare mwana ya jani yango na lobi yoko compare ajani yoka abeta donc et pas si les comparer pe na faire pour faire azana ba jani na ba Lacoste yipe kuna ni te ko compara te yango moni lelo bambrieme comme kota na maison mère muto kota lelo l'era longwe akomo asala orchestre comme lo bao yé papa comprendre neti Nicodème o yema la maison mère yaza papa na biso akumba papa na pas ba père mwana ya jibet pian mwana ya ngama de la forêt donc ata mwana ya fere ayepa koko na ye we ranson ngo bana lo masana bino
Mais non, la génération ba Chikito, ba Nicodème, ba na JDT, ba na Lacoste, bisonions ensemble toi ba Kokawera. Mais première Kokawera, première Koko na bango asali orchestre attaque leader. Ezanga Fujita, leader amateur. Ba bio de teti ne le zobo muno teti ya osarana. Ezaki teti te toyebi musala. Merci beaucoup ngana olinga moi fongola moi nuance pour bana poto ba sepelaka ndingo ba na oyemba. Elo ba senga ya ngana ba bi azo yemba bien. Ndolo on va sepela ya on sepela ça bango lisusu na oyemba na yo. Bon to olinga to betaka ba coupure pour pire. O to olinga to betela bino eza simple céphalagie. Céphalagie za biloko moko bodo bino mo bo découvrir ka bilenga lelo. Bolinga wili mon chénier sa richesse tanga Ça m'est égal, na gouvernement ya motema nanga ça m'est égal, anti-poison ya maladie nanga ça m'est égal, anti-déception pona ba jaloux ça m'est égal, Ariete kashinga wa mama ça m'est égal, Karine Mokonzi yonde la baronne ça m'est égal, Rafine Ntumba yonde ha mama ça m'est égal, Mami Ilela yonda Chabwala ça m'est égal, ça m'est égal, ça m'est égal. mokilo ngoya seye Mono na yibanini na mokilo yo ya se Eric Bolo oyebi que je suis beau parmi les bons. Tu savais que moi je suis beau parmi les bons. Nakolila bolingo na yo je m'appelle multicolore na lele. Inondation écoute na établissement. Tristesse c'est déjà prêt. Et quoi éliminer ngoyo mikakatano ezo gouverneur territoire na ngoyo bonheur. Nzambe na monia bale na liboso nanga na gise na bezaka balingo na matama nanga some Onde bomie. bomi tomoni eza musique. Tout le monde a fait un podium, fait beaucoup de vérité. Au moins, là, on a eu un orchestre, il y a mon nene. Il y a musique. Musique, il y a des fabrication. Au moins, il y a chanter un jour dans la mouke. Tout ça, c'est l'anganakin. Tout ça, c'est l'anganakin. Il faut aller dans la mouki boy. Tout à fait fangé l'angana. Pompa, Bolingwa rikene wembe sa richesse tanga Ça m'est égal, na gouvernement ya motema nanga ça m'est égal, oh anti-poison ya maladie nanga. ça m'est égal. Merci beaucoup, merci Foma. Naebite. Toke n'est pas to songe pas yawa. Tout est comme on a awa. Les DG, il y a des artistes au sentir les DG ndengeni. Ouais, les DG na mona que Koko nanga we ranson na bimisa ki album. Na moni 7 jours de la semaine Koko nanga dégâts. C'est bon quoi. On a moni ngwana. À part Koko nanga we ranson na moni lisusu président Fali a bimisi le DG na Fabrigas. Ba bimisi le DG auto yoka. Oui, à contre-mettre au gars le DG. Te yana komi na niveau yo kete. Komi na ba niveau na te na yebisa yo. Na komi na ba niveau ba yo kete. Parce que musique auto sala ezake il faut ba yo kayo. Comprendre non que ozo sa noga musique pour sala o sala la mutu. Comprendre o bois qui noga générer pour finga batu. Comprendre so kande musique faut yemba. Tango sali mbuma bien ba bomba ngote ke bima. Yango moni penake e bimi. Babimisi babor le DG mais on mona que Fabrigas ça va Koko nanga we ranson na bimisi nani abimisi mais oh nyo setikale na to yoki ngote muto so tanga wana ana mo muke des fois muto papa na o abimisi. Merci beaucoup, merci vraiment to comme na suka mais juste avant de chiter toujours pesa toujours pleurer bisonyo sop. Ouais ndeko nanga ya kota expliquer ndu ça tout ko perdre Mireille Adamo. Ouais. Au pas moko na biso presse congolais déjà vraiment deuil.
évité programme Niro ko pesa biso ndeko. Boni papa. Ouais, bonjour d'abord téléspectateurs la biso pe na bacha internaute. D'abord avant tout je vais me présenter nga comme on a Peggy Titan, naza journaliste, naza pe animateur télé à la ville province à Kinshasa et puis en plus na ba internet pas de bamon nga déjà. D'abord on a remercier parce que oyambinga pona na tina Mireille Adamo. D'abord, on a fait ça briefing sur Mireille Adamo. Elle fut aussi journaliste na Congo Mikilo Zali site internet Moro et Banipe Makasi et a Perzaki na Canal Mercure. Et d'abord, avant tout, na Royebi Saga na Bana Poto na Bato Nyoso Bazola na Tozo rendre hommage na concert na biso parce que y a na Katia chronique musicale. Donc là on a linga kolobara qui matanga Mireille Adamo et Robima semaine Tozo bana vendredi et na terrain terminus. Donc Bato Nyoso balingi et donc on a venu Molé, avenue Molé numéro 68 na Lemba terminus wana. Donc bato nyoso bacha internet bana so balinga benga famille parce que nga naza kaka organisateur ya matanga bato balinga benga famille numéro ezali plus 89 83 80 840 et yango wana bato pe balinga ba komela biso soit ba benga ngai ba benga nga na 081 59 39 009. Donc c'est ça, donc hommage à Mireille Adamo et je remercie tout le monde. Batono so bazo benga, batono so comme mais le monde on a détesté, bande internet bazo accusé, bazo salamabe. Banamoni titre modernement ba comique Mireille Adamo a Kofi soit soki Karine Mokonzi mtabomier. Botika ko c'est là ba concert na so makambo tika bloko wana parce que o eza boulot moko noble. Tant bozo comme ba biloko moko boboye ba ke o muto akei, boyebite ndenge nini biso ba pegi tant aux ans pas si amitema tant au côté de internet tout le monde a que boche ka photo boche commentaire rebelle donc wanaza concert na azaki pe parmi bateau à lobela qui na kati émission na donc tout ce qui a vraiment ba querelle wana na éviter juste la question nga ko poser ba o nyoso peut-être na mutu wa ndo sepela na wa banda ko linga o Mireille Adamo banda pe ko boaka azaki fan na tout soko obike atinda moi quelque chose pour na mobseko contact à contacter nani en plus na numéro nini à contacter famille numéro Oyatigo à rejoindre directement maman ya Mireille Adamo ça non numéro zali 89 83 80 840. Donc bato ya poto donc numéro na pesi o mututa o botinde la mutute o mbongo ngana za organisateur mais je peux pas m'en mêler na makamwana ngana zo ngaka na organiser bo obsèque Mireille Adamo parce que je suis en collaboration avec la famille. Donc numéro yango wana bo benga famille Mireille Adamo bango mtu ba ko recevoir paquet na bino to contribution na bino bo kopesa na tina Mireille Adamo. Donc c'est ça. Merci beaucoup mon frère, on a évité peut-être nini ou peut-être ça. Dernier message no ko pesa na ba o nyonso ba suitan ya Rolanda o pe ba ba Mireille Adamo na ba ba ki ete. Et d'abord message na ngaka ke ezali ke bato nyonso ba ki Mireille Adamo n'est plus avec nous ba benga kaka to ba soutenir biso ba c'est que les bien ba mona ngopé na internet pe na osenga ba bino pe ba journaliste ba ne connaissent ba journaliste et surtout il y a chronique musicale vraiment ba soutenir biso tous à de cœur vraiment na famille il y a Damo et aux à la famille bien donc yangoana donc merci beaucoup mon frère. Ouais, merci vraiment merci aux ala bien quand même babi ke bolinga biso tina suka et aux ala bien quoi isaka raté que non tant aux ana bon moy tant aux boaka yo ndozo linga ngai natanga likambo zo linga nga souté mais soko aider et aux ala vraiment bien makasi na ebité nego leader na ebité mini nego ba qui sa place sur un peu comme la suka vraiment. Ouais, Mireille Adamo en tout cas vraiment qu'elle me repose en paix azamutu o pe to sala ne be émission. Moi be le salinga passe biso ba mission to le lara na oyemba ko. Moto akobela e bato ba monani te liweye ndakweto ndina bato batandi bakata farelo kola fete zalio bakobenga na Mireille lokola nzinzi liboso ya mokonzi ngeme kwenda o Mireille Adamo azalaki ami a faire play o lelo akeyati kibiso na mawa. Merci beaucoup leader matete ngana ko sepelisa pona ko sepelisa ba o nyoso balingaka yo ba o tout ba sepela une émission au salagi avant ngana sengi wa de vocal moko ya jeje moko ya Babi Ndonga po bata potolo ba lelio ya ngona yo sakana te moko ya Babi Ndonga moko ya jeje ouais ya ngona
bon na olinga siko pena ke pona na betelo neti ya c'est la Jani. Moninga nanga vraiment nalinga kayo. Sangolingi na yo ngaite kodenga yo. Nakoma moumba cuisine kolamba na kosika. Baninga desade ngai kaka ferme nandako. Liberté na salio nini. Na boma konani na bomela yo nani. Merci beaucoup. Veut dire que pas nous langues hein? Tu comprends une chose ne langue te omoni nga na ta père on langue te omoni ezamaka na mbula te ezamaka ma musique ezamaka ma musique donc biso to botama déjà na mongongo eza to travailler rendre de tout le temps nde baza na studio balali pété donc nde ka to lamuki studio ça ki la guitare baye yango na lobit eza ba benonga oh sanga babia bakobelela na monde entier bozong sati wana pena père oh sanga babia bakobelela na monde entier Nzambe yoka kolela oyo ya bana bayo kotika te bana mikili bamona nde pasi iyo moko sala biso Nzambe yaka kotala biso ngoro oh bolela ngai kala oh mama oh bolela ngai kala oh bébé ngoro bolela tabeta de tamo wana pona sepel sabango ekeseni ma chantier ma chantale tosala ki bolingo oyangana ma chantier ebotaki mpe mbuma lelo na Kongo bakamwe bolingo lokola nzete na pembeni ebale ekobimisaka fololo na yango kitoko ekosenga mikakatano armawasa obolela ngai kala oh mama obolela ngai kala oh dede obolela ngai kala on t'y connaît pas la vie Moza Simba on t'y connaît pas la vie maman oh Irène tu ne connais pas la vie maman oh maman iyo weza iva gele moko kolo abobongo iyo weza iva gele moko kolo abobongo iyo weza iva gele moko kolo abobongo iyo weza dona kata pomoni. Merci beaucoup, merci vraiment wana leader à matete Fuchita leader à matete to wana e na peut-être comme la souka nini au public na ba ko retenir malgré chiffre 6 c'est Wumeli Ibrator a gagné na sima misi plan yo banda bon to ebité to na suka ni rolo ouais non yeb sara bana potomoni album soke za la rapona mbongo oko talelo bimi lelo mais encore za rapona mbongo te il faut travailler pour na stratégie yango moni so temps comprendre banzembo Ibrator sac ya banzembo ko luka banzembo na matete muto aza na banzembo belé na matete eza nga Fujita comprendre mais bimata Fabrigaz Ibrator kasana lobito zana kati ya studio to bimisi simple cuisinière to bimisi lisusu neti simple cuisinière on ba yo konté rapidité poto la sabango simple cuisinière nazo servi Willy après repas mouché ni sou à sourire carottes non au brrr kuta brrr brrr c'est du bon boulot c'est du bon boulot Teleka simple cuisinière nazo servi Willy après repas mouché ni sou à sourire carottes non au brrr kuta brrr brrr c'est du bon tokata merci beaucoup omoni bansembo eza babilo nzamba salimi na yo wana ti distingue na gokar na yo wana esansembo nanga na kabela ye tellement ça awolela kike ayemba ngona wenge ayemba comprendre mais na minute oyo ngana za leader omoni te ke ye azaka toujours ko foutela comprendre nzale yo na l'art
ana lari nini ayo na larte est-ce que azata na palais mende mo na nzele yo na lara komona na musika te batu to mona ba olongwa na ba maison mère ba olongwa na ba BCBG mutu aza lara sate utsulo biso nyonso tozo kemba na kini fujele yo na larte di vérité mutu yozo tangela ngaza nene eloko te utsulo bwana oh m'influence ngape na robenda car mona na beti na villa est-ce que ba mba yebinga ba yebinga te ba mona ka car na ngape ko mama te do baka wana fujeta mama défendre ah mais na so biso poto tinda le pesa lisu carte tole lande pote fongola nzila to ko beta ba Zenith ba Olympia na ba auto sana bango comprendre poto nde mutande sala biso tindi mwa car OK mwa boma ana kin nana opesa Salvatore de la Patria nana bimisi disque te fa fula bango fait pas kangi ozwa car wapi nana opesa to liaka il faut emba mutu neti to embi ba héritier minimbu neti to embi ba Willy Musheni héritier minimbu ozaka ya bino ya bana matete na yebisi okande otangi kombo na oboye wana mobimba ata supersonique ya Willy Musheni dégâts héritier minimbu aza mystique na biso supersonique héritier minimbu ye soko lobi ka lelo na chance ye lobi mais je te dis frère fujita bo ça va tota nanu ponga pe bapanzinga sango na olinga bitinda te est-ce que yana mutu atindinga na wese réunion na boyo tindama otinda na wese pour place bo weba kezo na linga bitinda bien linga bitinda te mite ça va héritier minimbu to mona pe baction ça va na ebite ba olinga fujita ba rozo endeni ouais ba o balinga biso toza répétition za na matete toza na couloir a somida na tomba da batutu so komika na tomba wana na bora na rompa somida na côté bache et que wana koko matete comprendre tunika côté ni répétition bana chiffre 6 ba répéter oya wana to répétera lundi mardi mercredi jeudi e bele bon pareil toza na kandate Ibrato pas très bien dans ma tête. On m'a dit peut-être va salon va changer. Te mutu nyonso na mateta zo chaleur libanda. Mutozo lingo koti sana bitumba oyo abimisi disque simbite. Ne ou mettez les DJs kaka. Ou melate. Les DJs kaka wa. Pas peut même ninga chasse ka les DJs. Yango na lobi na yo ke ko comparer te na mutu alinga mona buzoba. Comprendre? Papa nae biso to longwa te to zala te to za ba leader ba tomboli maboko ti basengi pardon bana ba tomboli maboko maître maître tomboli maboko yango moni biso to lobi animateur na nga lobi likambo mo bien yo contre maître soko beti pono bukani olukane. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Na ebite ba yo poto kabwala yo ouais na bana poto nyonso bovanda mutemo kita chiffre 6 ezoya toza biso pressé na mutute to fingi mutute mais chiffre 6 ezoya boyo kaba Simeon na kati po wana pena ko père nanga tjana lobi fona zong sanzembo wana take koko nanga we ranso na lobite il faut embali sunzembo na parce que bat ba demandango Simeon eza na kati boyo kaba simple cuisinière boyo kaba céphalagie boyo kaba malili ya elanga ezapeka na kati na kati wana so sale mo lo mo bo na ebite za ide na na pesi so na kati so sale mo blo mo ba Eva babi sale mo symbiose na kati wana obi ça ba tout bien yo kutolo bababi nga na yemba nyonso te ya babi ne mingi ngala yemba nyonso neti siko na kata shana bayoka oye bindoto na lotaki na butwa lelo kombo ya nzambe koyelanga na motema molimo santu ekwitelinga na butu molimo mosa na sengelo mobo na sengelo moto na suka foma na sengelo mobo est-ce que au permettre biso to kiti pena sur terrain ngana lingi oye mano biloko na mais obongisi pena matos to yemi pena biloko a jani mena na tant o démontrer oyo zali o sangisa biso na biloko babi na biloko na yo moko eza inegi mara mamba koyemba do makambo lobi eza neti opesi mesio ebisi ebetelanga badada na nini na ballon j'espère que public etala yo ndimi mais ebisi ezo ndike mesio opesi ballon betango mo teke jamais okimango déjà kunga na sepeli makasi kande na peso référence na matete wana caméra nonko ezaka songi songi number ezali to benga ouais benga bokita na matete wana comme ça la ksaba na poto boulot tozo sala o mona babiloko na oyemba do na banda pena banda na ba debaba comprendre parce que yolo bakananga wana semeki nangara et après ça na longo wana na papa e ponini. Merci beaucoup, merci. Merci vous déjà, merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a remercié tout le monde. Numéro de contact aussi c'est là. Ouais, numéro de contact est 081 074 10 52. 081 074 10 52. So ko tipé na Facebook obetika Fujita Mimbenga.
mbala moko mona na page na biso peza so betka Fujita na page mona ba makambu nyonso to saleza. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On remercie tout le monde, pourquoi pas la prise de vie de deux. Oh, Azali Tata Mande Febele, cameraman Mande Febele, na pêché mbote. Merci beaucoup, Marchevek Yeyo. To belayin amomba on met au récupérer malem. Merci Nabino Nyos Obozaki on a pour nangai. Ba ope bolinganga. Merci Nabino. Ba ope bolinganga te. Ngana lingara bino. J'ai dit et j'ai fini. Ciao, à la prochaine. Bye. Merci.